Oui, bonsoir, bonsoir à tout le monde, bonsoir à tout le monde. C'est votre serviteur Wakancha 365, l'homme actualité, l'homme en chiffres et en lettres. Lelo dimanche. De toute façon, naye kakandenge mumesano to salaka to kabonaka. Je vais dire bon bonsoir, bonsoir à tout le monde na baoy basi bakoti. Je vois Joachim Mukwasa. Oui, ça déjà nabiso, tout ça ndekonabiso Ntumba et Kolesha o tozanaye. Bonsoir mon frère. Naba oui bazako Kota, je vous dis bonsoir, serviteur d'Abilo Wakancha 365. Donc les lots toza na masolo o toza o ningi simbo kamo je vois tout d'abord ndekonabiso iget à Koti. Bonsoir ndekonangai iget o ezali serviteur d'Abilo Wakancha 360 zo koloba makambo ya ndekonabiso Jekoko Mulumba. En tout cas namoni bah réseaux sociaux mobimba nyonso. Bonsoir ndekonangai Yvonne alias ndekonangai jeunesse du mouvement site bonsoir toza kolobela makambo ya Jekoko o makambo na koloba oyo Claudine Kanyeba. Bonsoir. Salut, salut, salut. Alors, toza koloba makambo ya Jekoko Mulumba. Ceux qui sont les kitoko, buchanga sont les kitoko, bozoko capter 5 sur 5, comme ça toko ba masolo na biso ya mokolo ya lelo. O makomba tozo koloba siko eza Jekoko. Po Nathalie na réseaux sociaux. Batu nyonso baza koloba makambo ya Jekoko Mulumba. Mais je vais vous poser une question. Est-ce que boyebi Jekoko Mulumba? Merci beaucoup jeunesse du mouvement. Kanumbi Piana, bonsoir de la part de Wakancha 365. Na posé question moko oyo na kolinga tout solo là sur cette question-là. Est-ce que boyebi Jekoko Mulumba? Est-ce que boyebi makambo oyo Jekoko Mulumba asala na kati ya Congo? Entre autres, Jekoko Mulumba babenga nakana Kalombo bango bazalaka ba mapasa. Rex Kazadi, bonsoir. Est-ce que réellement, boyebi ma misalo Jekoko Mulumba sala na Congo? Est-ce que réellement vous connaissez ce qu'on appelle Moto et Babengi Kombo ya Jekoko Mulumba? Pour la moni batunyo so bakomi mawae ngaye bazo makile zoko bimae o asansi makilae ngaye. Est-ce que boyebi type wana? Na boyebi pourquoi bakangiye Jekoko Mulumba? Mais biso ba Congolais ya il faut mosusu to kanisaka epai to utina epai to zoko kende. Jekoko Mulumba lipasa ya Francis Kalombo. Francis Kalombo président ya soki président soki nani ya jeunesse ya PPRD. Batu ba créaka yi PPRD. Bazali ba Kalombo Francis na ba Jekoko Mulumba. Jeunesse soyo ningi saka kisasa. Francis Kalombo azalaki kotambola na Minduki na kati ya Kinshasa. Jekoko Mulumba bandaki kotambola na Minduki na kati ya Kinshasa. Équipe ya ba Kalombo ba Jekoko Mulumba ibisaki Kabila tango azi pouvoir ba biseke bon mwana ma yo vanda biso za ba kinois to ebi nenga ko maîtriser jeunesse to ebi nenga to ko sala Kabila vanda ki batu bazala ki ko manipuler peuple ya jeunesse
na kati ya Kinshasa, c'était Jekoko na Bakalombo wana. Bato a pe perdre. Jekoko azalaka muntu moko ke o ministre akokanga yete. Général Songolo Pakala okangate bango bazalaka équipe ya Kabila. Jekoko Mulumba oh batunyo ba comme les lokolela oh non asanji makila oh asali boye est-ce que boye bi Jekoko Mulumba vraiment bato bakangi Jekoko Mulumba baza bato baliaka na ye bato bamelaka na ye nde bato bakangi Jekoko baza bato ya IDPS te baza bato ya MLC te bato bakangi Jekoko eza bato oyo baliaka na Jekoko bato oyo ye amelaka na bango bato oyo bakangaka bango oyebi Jekoko wana baterrorisaki bato na kati ya Kinshasa na moyen ya kosakaniza te na bavote oyo ya 2006 Jekoko Mulumba na ba équipe na ye Bakalombo baterrorisaki bato na kati ya Kinshasa moyen ya kosakaniza te Jekoko Mulumba lelo ya koma muntu aide pes mais mokolo ata moko te nano tomona Jekoko na réunion ya IDPS asa membre ya IDPS te pour à côté na ayeme asali ba aventure asali wana ke asa membre ya IDPS mais non na 2011 tango ba vote za ko salama Kalombo na Jekoko boyebi ndenge ba monisaki ba membre ya IDPS pasi Jekoko Mulumba tango ngana zoki bisabino boye nazana ba preuve ya garçon bozoko Jekoko Mulumba wana mais les lois batu nyonso oh Félix a intervenir te oh IDPS batiki ye mais asa membre ya IDPS te tala biso ba congolais photo yebaka tozalaka butu moye to ko senga nzambe ke o nzambe salisa biso Kalombo akufa nzambe salisa biso Menda akufa nzambe salisa biso Kabila akufa lelo soki tomoni Menda akomi ko sanza makila lelo soki tomoni Menda akomi ko kufa mais kaka ba congolais bino moko wana ba banoko lele susut on gagne Mende quand même aza congolais mais aza congolais Mende quand même aza congolais mais toi que la tozabatu mais ba prière ya butumo yezalaka ke Kalombo akufa ba prière ezalaka mikolo nyonso ke Jekoko akufa lelo yo nzambe lokola pe nzambe asalaka na tango na ye nzambe asalaka na ba marque na ye lelo nzambe ayoki ba prière ya biso ba congolais akomi ko pinir Jekoko Mulumba na marque mususu oh biso bongo na biso to comprendre que les mots za punition nzambe za ko pinir ye na ba prière na biso oh tozalaki ko senga ke bato baza ko nyokola biso bande ko na biso ba trahir biso bande ko na biso baza kolia na bapaya nzambe a pinir bango abeta bango fimbo lelo nzambe akomi ko beta bango fimbo batu nyonso engaye Jekoko est-ce que réellement boyibi makambo Jekoko asala na Congo na kati ya Kinshasa est-ce que réellement boyibi makambo Jekoko asala na ba membre ya IDPS pour bien se comme Jekoko IDPS a intervenir mais bato bakangi Jekoko Mulumba ayebi bango bien afandaka na bango aliaka na bango amelaka na bango bazali na ba compte à rendre ya bango moko ndenge bakangi ye lelo soki Kalombo azongi na Kinshasa bakangi ye est-ce que tokolela bakokanga ye pa bato oyo bandeko na ye ba oyo bazali koboma na kokanga bato koboma bato
bako kangaye po aza a trahir. Ndenge moko na Jekoko depuis Kabila kota pouvoir na 2001. Bato basimbaka Kabila bango wana ba Jekoko azali kotambola na Kinshasa muntu akosimba ye azate na minduki pembeni muntu azali kosimba ezala ministre ezala général ezala nani muntu akokosimba Jekoko abanda ko dépendre na ye moko Kabila Jekoko boza komona wana. Tango boyoka Kalomba za koloba te lipasa na ngai elingi koloba nini? Jeunesse ya PPRD et simba maka epa ya banani. Jeunesse ya PPRD et simba maka epa ya banani. Bato baningisaka Kisasa. Mais les lois au biso nyos tozai ko sambela ke nzambe a punir vraiment batwana. Bonsoir Rita Malou. Bonsoir Kitoko. Tozai ko sambela mikolo nyos nzambe punir batwana. Nzambe sali sabiso nzambe butumo itoko sambela. Les lois nzambe a komi ko punir bango. Ba Congolais to komi kolela. Ela komi ko sanza makila. Etala bazo nyokola ye. Banani ba ko nyokola ye. Zaba tunayet bande ko nayet. Ayebi bango bien. Jekoko afali na kaleve butumo e ba ko mela ba ko lia. Ba ko kanga batu. Jekoko mulumba. Afali na kaleve. Baza ko lia ba ko mela ba ko sepel. Ayebi batu nyoso sécurité nyoso wana. Jekoko ayebi batu nyoso wana. Ne batu bakangiye, ba camarade na ye. Ya musala. Bande konaye ba camarade na ya musala nde bakangiye mais ya IDPS eza wapi ya biso ba Congolais eza wapi siko biso to bande ko sambela ke mabe kwela bango nzamba apinire bango parce que nzamba apinire bango to komi ko la lesusu mais biso ba Congolais to lingini butumo ya otoko sambela ke nzambe abeta kamere abeta mende abeta obe minako mais lobi soki tomoni obe minako akomi ko sanza makila bango na bango bakangi ye soki likambo nini obe minako bakangi ye akomi ko sanza makila mais biso ba Congolais to bande ko lele susu mais ba prière to bande ko senge panza mbe to bosani ba prière to bande ko senga butumo epa nzambe boma bango nzambe nyokola bango mais ba prière yango ete Jekoko lelo aza subir eza ba prière na bisote na 2006 il faut mona ndenge nini ba Kalombo wana ba Jekoko ndenge nini mais ba terroriste ba terroriste batwana ndeko nanga mo sazo tu nanga ke pourquoi boyambaki na IDPS mais IDPS eza parti politique et ko boya muntu te kaka ye muntu wana moko na tango akendaki na MLC bakende ko kanga na aéroport pour na dossier ya mwana mwasi moko est-ce que bomonaki bato ya MLC ba intervenir tango Jekoko wana akei azwi ba problème na aéroport na mwana mwasi moko boye fallait azonga na poto bakangi ye batie na boloko est-ce que bomonaki bato ya MLC basalaki intervention parce que bayebi ye bien denga nyokolaka Jean-Pierre Bemba na 2006 parce que bayebi ye bien ndenge nini ba vote ya 2006 ndenge Jekoko na Kalombo basalaka bato yango no mona kitango bakangi na aéroport MLC elobaka te likambo ata moko te yango na ye kolonga ono bakangi nga MLC sa likambo ata moko te yango na longo na kana ina IDPS mais ça sont des aventures. Comment voulez-vous que Namboula moko yo tambo de 3-4 partis politiques
veut dire que vous avez aventurier ou bien le kozo lukate. Nambula moko. Nambula moko 3, 4, 5 partis politiques. To sambeli que Nzambe a punir Batouane. A comme ko punir, ba Congolais to comme ko lela lisusu. Musala ba pesa ke na PPRD ezalaki yako. Kalombo azalaki président, Kalombo Kimi. Soye Kalombo azala na Kinshasa mbelele oyo bakangaye. Parce que misala ba pesa ka bango ezalaki yako terroriser ba Kinois. Ba jeune ko créer ba kuluna lelo biso ba kuluna bazabe bo nakata Kinshasa. Eza pona ba jekoko na Kalombo na Kalombo. To komito na bakuluna ba oto mais bakuluna ils ont la formation oyo jekoko en sala na Kalombo français batunyo so ba komi okolela lela o azoko sanza makila mais boyebi batu boni oyo jekoko yen atinda na epa ya Kalev o ba sanza makila na ba oyo bakufa batu boni oyo jekoko akangisa batu boni oyo Kalombo akangisa abomisa batu ya MLC batu ya IDPS mboka mobimbe komi o ngaye jekoko azo kosanza makila o ngaye mais non ezaki ba prière na biso to sengaki pa nkolo ke Nzambe a punir batu wana ba prière na biso to senga kabutu moye Nzambe nyokola mende Nzambe boma obe minako Nzambe boma nani batoyo ba traître mais Nzambe lokola asala kana marque na ye akomi ko punir sikoyo jekoko mulumba na marque na ye mais ba prier soki bokomi ko yokela jekoko mulumba mawa mais bon reprier bon zongela mabonde li na binot bon sengele bolembi c'est pas encore de façon que kolatika ye mais vous avez oublié que bon sengake pas encore que ba traître nyoso Nzambe il faut confondre bango a punir bango jekoko mulumba fait partie na batoyo ba nyokoli ba Congolais na kata Kinshasa jekoko mulumba za mutu moko akotambula na minduki na Kinshasa jekoko mulumba ne fait partie na batoyo ba créer ba kuluna na kata Kinshasa peuple congolais il faut boyer bakake bozana affaire izake telelo so que mende a changer kazaka komi côté na biso obino nyoso bokomi o ngaye toyokela ye pa yokela biso non boyebi batu boni mende ya boma ce que l'objet bon on peut maintenant changer à comme mutunabiso à comme ce qui n'a parti non ngaye toi que les ma parce que a changé à comme mutunabiso mais jamais pour na mao yo yangwana Kabila comme ka président ya Congo natango Kabila tozaki na ba velu bato ton expérience na kata politique tozalaka na ba professeur ya université tozalaka na ba généraux mais comment muntu moko boye ka il est très moko boye ka utu soki pa wapi ba pesi ka pouvoir ezaki bona mawat o papa na ya kufi nga ye papa na ya kufi ka sikoyo en tout cas ye ka diriger aza jeune tala lelo to soki pa wapi pona mawa mais ce que tout ça na mawate biso moko ba Congolais to telemi jamais sikoyo Kabila tata oyo akufi ayela bi makamba bozo ba wa biso moko tozi pouvoir mais toza na passion te botika makambo oyo ya na ye ko tia moi lumière na makambo ya jekoko mulumba azali assassin ba makambo oya azako subir siko yawa ezali makambo ya mabe ya asala jekoko mulumba ezali bato bazali kotambola na minduki na kata Kinshasa jekoko mulumba na mutoyo Français Kalombo baza batoyo ba forma bakuluna na kata Kinshasa jekoko mulumba ya mutoyo azali kotambola na minduki bango bazali ko dépendre directement na Kabila
bonjour aux phrases de MK. Moi, à Montréal. Je que comme Mulumba, ils ont un format de Kuluna. Bazalaye ko dépendre directement na Kabila. Ba Francis Kalombo bozo komona wana. Mais lelo oyo ba kangi je koko Mulumba. Mulumba yebi bangote. Eza ba master na yeba banda kolia na bango. Bonsoir ndeko na ngai Roger Massamba. Eza bande konaye, eza ba camarade na inde bakangi le pourquoi bakangi je koko Mulumba. Boko mituna boko bakangi baza konyokola ye en tout cas ba congolais bakangi pas ba camarade na ye. Pour la trahison na musala o bazalaki ko sala bambongo ya zwa. Pour na ko sala la Kabila. Comment les lois il doit remettre cet argent-là. Bambongo ya zoa. Il doit remettre cet argent. Yangwana bakangiye, yangwana bazo betaye, yangwana bazo kunyokolaye. Bambongo ya zoa. Mais comment vous devez oublier? Bakuluna baye belé na Congo, ba uta ipa wabina tango mobutu tuzalaka na bakuluna te. Mais bato ba formé ba kuluna. Ce qu'on dit que jeunesse, ya PPRD. Et ça qu'on ingamanakata Kinshasa. C'était Jekoko avec Francis Kalombo. Bilombe wana bazali kotambo na minduki. Ministre atuna Kalombo likambote. Akoko simba Kalombo te. Mais non, parce que comme il dossier Mobimba, oh il dépêche batikiye, oh il dépêche boyebi makambo ye muto na sale pona IDPS. Qui membre ya IDPS ya lobby na 2006, na 2011, boyebi makambo tipo na sale pona membre ya IDPS. J'ai coco Mulumba na 2010 na ba vote tango zo ba 2010 ba 2011 bo ibi makambo j'ai coco Mulumba na Francis Kalombo ba banda ko lo pona bato IDPS na président Tshisekedi paso ba nyokoleka ba membre IDPS. Mais non. Parce que tu sais pas comme il est pesatiki et Félix azako intervenir était oh Félix donc attention qui va compter bakangi muntu ya wewa Félix doit intervenir. Donc musala ya Félix maintenant c'est pour intervenir ce que bakangi muntu ya wewa ah Félix abimi oh non écoutez bakangi muntu ya wewa ce que bakangi kuluna oh non bakangi kuluna oh ce bakangi mais non ce n'est pas ça son travail. Musala na eza wanate. Moussala Félix Zake bakangi kuluna abimi la presse bakangi muntu ya wewa abimi la presse non. Et ce que tu l'as dit très bien ba oyo bakangi je koko Mulumba yebi pourquoi bakangi na ba oyo bakangi ayebi bango baliaka na bango bamelaka na bango. Il faut ya kozongi sambongo ya bato. Azwaka mbongo a PPRD pour servir le PPRD. Les lois ceux qui a commis makambo azako sala PPRD kangiye, il doit remettre cet argent là. Mais kasi ndenge ni billion so comme oh IDPS mais est-ce que vous savez mon non boye bisangai mutu moko abimisa ba photo na yebika mukolo moko akende ki pona ko sala carte. Est-ce que ça a participé à la réunion boni à IDPS? J'ai quoi ça a participé à la réunion boni à IDPS?
pona koloba taza membre ya IDPS makambo IDPS Jekoko a sala na bana IDPS na 2006 na 2011 bino boko yeba makambo te tozali kosambela butu moyo ke nzambe anyokola bato oyo bakonyokola bakongole nzambe anyokola batraître bakongole oyo baza batraître mais nzambe akomi kopinire bango d'une manière ou d'une autre oyo biso tokoyeba bongo ya nzambe te mais Jekoko bakangi epa bakamarade na ye sikoyo ekomi problème na biso ndenge nini Jekoko bakangi epa bapaya te Jekoko bakangi epa bakamarade na ye ya musala. Mais très cher frère, bakangi epa bakamarade na ye ya musala oyo bazali kosala na bango esila musala elongo kolia na komele kokabola na bambongo nde mutu bakangi ye. Mais siko ya IDPS eza wapi? Ya IDPS eza wapi? Ya Félix eza wapi? E Félix ake nokota makambo oyo ayebi mutu te ayebi pe na katekati te. Donc Félix so bakangi mutu wewa ake nokota kala boy. Jekoko depuis PPRD salama bango ne mutu basala PPRD. Ndeko na biso mwana mvulu zazo bisanga ete alonga na PPRD dans quelle année? Hein? Jekoko alonga na PPRD mbula nini? Tika makambo na bino wana. Donc ba prière to salaka wana. Soki lelo menda alonga PPRD. A komi côté na biso. Bon, il faut to ebisa nzambe ba prière na biso to songisa ba to ba nous reprier encore de façon que nzamba yo que la main de mawa. Et pourtant ma bonne laisser kei. Ndeko nanga mwana mvoluzi. Ma bonne li na biso ya butumo ezake menda akufa. Nzamba sali sabiso obe minako azwa etumbu. Ba kolabo ba nyokoma. Mais soki lelo yo ba obe minako na bakomi kokanga bango na bango bakomi kokanga bango. Nzamba yo kele biso. Anyokoli ba una marque mususu o biso to koyeba te to bando koyekela bango ma parce que baza ba congolais etumbo oyo Jekoko aza konyokwama fe ye moko Jekoko ayebi pourquoi bakangi ye bakangi et pas ba camarade na ye. Mais bon de laisser qu'il déjà. Toko la réaction. Donc tant ma réaction comme quoi ya talambo comme kolela. Azoko saza makila angaye. Oh la congolais mawele kimingi. Congolais mawele kimingi bokoyo ke la temendo et pe bokoyo ke la kaye mawo soki nzamba pinir ye obe mina ko yo bokoyo ke la epe mawo soki nzamba beti ye mbata mais ma bonde na biso abutu moyi ma bonde li ya biso abutu moyi zaka ba traître ba congolais nyonso nzamba beta bango eloko moko boyi. Na 2011, bato ba formaka jeunesse, ya PPRD. Bato ba formaka kuluna, ya PPRD. Oh, tout ça comme on a l'éloyo. Oh, ba kuluna tout ça comme on a l'éloyo. Mais bato ba forma bango, bazali ba Jekoko mulumba. Ba Francis Kalombo. Bazalaka na bango ya mituka na bango Kalombo marché avec peut-être on bozo comme na Kalombo bozo comme na za muto akosaka na ile tena Kinshasa na ba partir ya ba vote ya ba 2006 2011 Kalombo azalaki na minduki na kata na minduki je dis bien minduki na kata ya mutuka na ye Kalombo bozo comme na wana
ba Jekoko boso komona bazaki na minduki na ba mituka na bango baliaka na bakaleve baliaka na batu nyonso wana bakangisa batu mais ezali pasi mingi pona komona bato to bandai to ko sambela botubo eke nzamba anyokola bango nzamba akomi ko nyokola bango to komi pe ko kamawa botika makambo wana. Est-ce que bosi nangana lingi mutu moko ezaka kana yebike mutu wana Jekoko akende na bureau ya PPRD ya pardon ya IDPS mokolo moko pamba akota réunion mokolo ta moko te akota réunion aza cadre ya IDPS te ayebani pe na IDPS te ayaka ka sala ba ventira sala wana un point très. Lelo yo batu lokola ba Moïse Katumbi baya koloba très bien que Moïse Katumbi aza mwana Congo to ekele mao mais bazako wela makambo nini lelo Moïse Katumbi bazako wela makambo nini na Kabila biso to okota na makambo wana te. Est-ce que boyebi réellement makambo yo Kabila na Katumbi bazako wela etali biso te so Kabila na Katumbi bako bomana botika bango ba bomana bokota na makambo parce que toye on ne sait absolument rien makambo wana bazako wela. C'est tout comme les lois makambo Jekoko. Boyebi makambo yo bato PPRD bakangeli tata wana te. Alors c'est pour vous dire très bien que botika makambo IDPS na makambo Jekoko, ça n'a rien à voir. Jekoko bakangi pa ba camarade na ye pour la trahison. Azongi sambongo ya zuaka pour na kosalela PPRD. Voilà le problème. Azawana makambo na ye ezali ke azongisa mbongo ba pesaki na PPRD pona kosalela PPRD. Bato bakangi ye ayebi bango basololaka na bango babandaki kolia na bango bazalaki komela na bango kasi makambo IDPS euti wa epe wapi ya Félix epe euti pa wapi. Ya Félix euti wapi ake nikokota makambo yo e pa ye Jekoko asalaka ba contrat na ye aliaka bambongo na ye Félix ayebi te lelo Félix aya kotelema oh non botika ye ayebi makambo ango. Est-ce qu'ayebi makambo wana Félix ayebi makambo ya Jekoko na PPRD? Parce que le problème est là que makambo ya Jekoko eza makambo ya PPRD na Jekoko. Eza makambo ya baba support toza koyoka te, eza makambo toza comme ndenge ba intervention te. Mbongo ya zwaka ya PPRD pour servir le PPRD. Félix a okene koloba akene kokotele pa wapi? Akene koloba makambo nini? Félix akene koloba ya yebi makambo bazako wala. Et mon cher ami, si tu dis très bien que Toyamba est officiellement, c'est tout à fait normal. Il ne peut pas Toyamba kamutu nyonso. On ne peut pas dire Togo triaka ba tuteke oyo boina bote. Mutu nyonso soki alinga contre la pep na IDPS. La porte est ouverte. Tokoyamba mutu nyonso oyo amoni ke idéologie ya IDPS et c'est policier aye tokoyamba ye tokomi kolamba ye po akoma moto. Soka utaki na bapotopoto. Donc, c'est pour vous dire très bien, botika makambo wana. Pour na moni réseaux sociaux, nyo se tomoki, oh, IDPS itiki Jekoko. Oh, IDPS ke ne kokota makambo ya Jekoko na PPRD.
Et bandaboni, IDPS ekota makambo ya pep, ya Jekoko Mulumba, na PPRD. Na membre na ye. Eh ben, akokote le pas wapi, IDPS ekokote le pas. Est-ce que IDPS a yimi makambo yo, PPRD ba yokana kina Jekoko Mulumba? Quel est l'un des nôtres? C'est l'un des nôtres. Quel Makambonini est l'un des nôtres? Qu'est-ce que Makamboana? Nango na émission que yoso la kisanga photo o ya ka au moni je koko ça participer na ba réunion ya parti. La kisanga biso photo yo je koko ça à côté afandi na kati ya réunion ya parti. Biso to koboya mutu te soka ye na parti. Mutu nyo soka ye na parti akokota. Eh mais il faut to yeba ke mutu ano ayende ngini. Poto zana ba yo kende na limité. Est-ce que batu nyonso bayaka na matinée politique nyonso na bazaba membre ya IDPS? Yonde kona ngai kombo na yo seke na ibitu soko wapi? Hein? Batu nyonso bayaka mercredi na matinée politique. Est-ce que bazaba ba membre ya IDPS? Tozana ba fantôme? Tozana ba espion? Tozana ba ta PPRD bayaka ba kota kakuna balanda ka mateya. Baya kotala makambo pepe ego kotala PYP mutuana Jekoko ayaka na mission. Lokola akuti kuna mukisha afandi a confondre ye tala ndenge ba azie etumbu ya mukishi parce que la minute soko au côté na minute eza mabe. Soko oye siko na kati ya IDPS oye siko na tubiki twandumbi. Donc veut dire que au moins nzambe mukisha zoko travailler na minute oyo azako nettoyer soko ozana IDPS ozana tubiki twandumbi. Il faut botuna balo baba yebise bino tubiki bani oye na IDPS na minute oye na tubiki twandumbi veut dire que mukishi mutoko pinini yo. Na minute oyo kosala semblante o na kesiko na IDPS bakene kosokola ngai o biso te mukisha za na permanence ye muntu sikoyo bomoni makambo asali IDPS asali sikoyo Jekoko Fembo yo ye koko sao ngai na koti na IDPS o siko na ko membre IDPS mais oye na double couverture yeba te okozua yeba te ozokozua na minute oyo eza masekili susu te. Donc bandeko na ngandi yangwana na yaki pona koyebisa batoyo batondisi masolo na kati o IDPS atiki Jekoko toyebi ete aza membre ya IDPS te bakangi Jekoko epa ba camarade na ye ya PPRD ba oyo azalaki kosala na bango musala ne bakangi ye pona trahison azongisa mbongo ya PPRD oyo aliaka pona kosala musala depuis 2001. Jekoko azalaki kotambola na mituka na kati ya Kinshasa na minduki. Je dis bien, Jekoko azalaki kotambola na minduki na kati ya Kinshasa. Jekoko na Francis Kalombo ba créer ba kuluna o ba kuluna lelo batikali batu ba créer batwana bazali ba Jekoko Mulumba na ba Kalombo na minduki. Je dis bien azawa na yebi mais bino bozo ko tuna IDPS à sa intervention mais ndeko ya Jekoko Mulumba za na PPRD ndeko, je dis bien grand frère ya Jekoko Mulumba aza membre ya PPRD
boni boko tuna yete po bato bakangi bazala ta pe perdre grand frère na ya za mutu pe perdre boni azoko tuna te. Donc, bande konangai, makambu ya Jekoko Mulumba, etalié, na bande konaye, ba camarade na ya mosala, ya PPRD. Ezali makambu ya IDPS. Toyebe pa ba sinyaka ba contrat, toyebe esika mbongo boni ba pesa kaye po asala ka mosala ya bozoba, abandai kosala te. Jekoko Mulumba, à côté na MLC. Bakangai na aéroport. Est-ce que bon on a que MLC balobaka tachu? Bato a MLC tango yeje koko à côté na MLC. Bakanga Jekoko na aéroport pour na dossier à moi Simoko boy. MLC balobaka likambata mon côté. Yang on a raison, Jekoko alobaka on a bimi na MLC pourquoi pas kangingai parce l'intervention te. Mais non. Bako ko sala intervention te parce que ba yeba kiye makambo Jekoko a salaka bato a MLC Jean-Pierre Bemba na ba vote en 2006. Boyebi makambo Jekoko a salaka MLC na ba vote en 2006. Boyebi makambo Jekoko a salaka na 2006 na ba vote ya MLC. Anyokolaka Jean-Pierre Bemba boye. Anyokolaka ba membre ya MLC boye. Yena na Francis Kalombo. Baningisa kisasa na kuluna. To komi na 2010, ba vote à 2010, création ya ba kuluna na ba zone nyonso. Tata wana bozoko muna wana. C'est comme bayeko kangaye pa ba camarade na ye. Patu bayeko bimono comment est-ce qu'on appelle ça? Bon moi na IDPS, quel est IDPS? Bon moi na na matinée politique. Vous savez, on a réunion à IDPS. Oh non, Félix a intervenu. Mais Félix, c'est quoi intervenir dans les Camboyes habité? Batumi balé à PPRD, Bako Swana. Batumi balé. Jekoko, na ba camarade na ya PPRD, Bazako Swana. Mais etali Félix Nani. Félix a kota ke no kolobanini. Bato a PPRD, Bako Swana. Bato a PPRD, ni balé Bako Bunda. Jekoko bakange pa ba camarade na ya IDPS ya PPRD. Siko ye Félix Sakel Golbani. En tout cas, ezama wa mingi pona komona makanisia biso ba congolais. Ba vidéo bebo, oh IDPS etiki Jekoko. Oh comment on appelle ça? Félix a lobité. Akende koloba makambo ya yebité. Jekoko bakange pa bakamara na ya PPRD. Ya ke ngokota mutu. IDPS ekota mutu makambo ya ya bato ba PPRD bazako wela ba bongo bazako wela ba contrat na bango ba signaka. Pe IDPS ke ngokota ka eloba yeke ngoloba boni. Botika makambo na bino wana to sambela ki bien ke boye ba prière bo sambela ka le musu bo est-ce que nzamba ayokaka mais nzamba ayokaka mais tango to sambela ka izake te on nzamba akopinira ko sala likambo kaka sur place non nzamba ayokotika na ye muna ta mikolo eleki bosi bo sani mais ayeko pinire mutu na marque mususu bino okini ide ke mutu nzambe mutu asala likambo wana punition à Jekoko. Les moussous ba prière na biso. Oh to banda ko senga te ba congolais nyonso bazaka ba trahir biso. Ba o ba kolia na ba paya. Nzamba abeta bango nzete. Ba prière ba Jekoko baza ba to ba fait partie de cette équipe là. Ba Kalombo, ba Katumbi, ba Tebele. Mais ce que ba Mende ba obe minako ba nyonso ce que le nzambe a punir moko na bango.
siko toyoka lisusu mawa lisusu o aza ndeko na biso o ngai me mabondeli na biso tozali kosenga epa nzambe ke abeta bango nzete tobosani yango. Merci beaucoup, Zalaki serviteur dans 365, la kanisi na commune souka na moi émission de Zalaki na mokola lelo yo. Et ça dimanche, na kanisi bato baza pembeni na bakolozi, balikasi, balobumbashi, bakuna ba mbujima ba kananga, basi bakomi ba moi na kanisi ba minute ba 1 heure. Baza kolanda ngai na minito mais de toute façon totika bango balala na bande kona biso baza na Kinshasa baza kolanda ngai na tiki bango balala parce que na Kinshasa soko na kanisi baza ba minute ba 1 heure bato baza na mikili bato boso baza na ba Chine kuna siko et c'est comme soko air nini donc maratro. Donc, botika makambo wana yake o Jekoko batike pa IDPS. Jekoko Félix a intervenir te Jekoko bato bakangiye ayebi bango baza ba camarade na ya PPRD ba oyo bazali kosala na bango musala elongo. Bayebi pourquoi bakangiye. Aliaka mbongo ya PPRD pona kosala musala, il faut asala musala ya PPRD. Votre serviteur Wakancha 365, l'homme actualité, l'homme en chiffres et en lettres. À la prochaine, au revoir.